Augustin Kabuya aloba mikolo te me bozoloba naloba mikolo te bopesinga musala nini nga naza kogarde temple o papa atika soki nalobi te tokosuka wapi. Mukongo na ngai nakotikala kokangisa motu te ata ofininga na tongo ti na pokwa na korepondre te na kokangisa yo pete tokani malamu nayebi kaka soki nazwi mikro bino nyonso mwana na mwana pendana opportunité te o préparer ba fête ya bana na yo na mukongo na ngai nakotikala kokangisa motu te ata ofininga na tongo ti na pokwa na korepondre te na kokangisa yo pete tokani malamu nayebi kaka soki nazwi mikro bino nyonso mwana na mwana pendana. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.
bosolo banano ba mikolo te bopesinga musala nini nga naza kogarde temple o papa atika soki nalobi te tokosuka wapi IDPS viva soki bango balinga basala buso bebele soki balobi na tongo na 12h na convoquer pe matinée politique na répondre bango eza hotel libaya totala nani akolela bango bafingaka nakipaka bango te balobi nayebi ko communiquer te eske ngai batenga boy batie mokonzi na bango boy to communiquer ya kolekanga IDPS viva débat ezate naza koyebisa bandeko boy soki balingi na utiliser ba arme non conventionnelle pona ko écraser bango na ko écraser bango kaka na micro oyo toyokani IDPS viva makambo balukaki bako vivre nango lelo toyokani malamu mokonzi ya mboka aza moko akoloba nde lelo toza na ba république mibale te boyebi nazoyebisa bino eloko moko comportement ya bandeko eza boye yo ovande pa grand frère na yo grand frère no azwa yo en charge omona kaka mwasi na yo abandi bitumba na mwasi ya grand frère na yo eske bokolonga bitumba wana eza bitumba moko perdu d'avance bango babandaki korenye na manduki mais Fachi Beton aye na peuple na sima na ye eske bakolonga même ba menace nyonso wa akolia mboma oboya na mboma ngo totala ndenge ezali IDPS viva soki mokonzi ya mboka bandi koloba na kosenga bino ozala kimia tokani malamu nalingi te ntango mokonzi ya mboka bandi koloba bino bo bandotia makelele bandeko oyo baza likolo ya podium bokita bolanda baninga mosusu ndenge baza kozwa ba image na se bino nyonso bokita na se s'il vous plaît bokita bino tout bozala boye bobanda kozwa ba image s'il vous plaît bokita na se basote te bakita na escalier bokita na escalier bokita kuna na escalier bino tout bokita bino nyonso IDPS viva balobi tozo trahir mokonzi ya mboka mais ntango azalaki na opposition bino bozalaki wapi ntango toza koeskalade bamire tozolana na bapayote kuna ntango boencerclaki biso après élection ya 2011 bino bozalaki wapi lelo bomoni pouvoir bokomi bakatholike koleka na pape eza boye te soki obengisi moninga asala no émission aboyi ekomi kofinga ye mais yo yebika yebaka koloba te obengisaka ye mpona nini okobala mwasi na makasi soki aboyi obala ye ekomi infraction IDPS viva yango bakomesana ngai nazoyebisa bino boye kende ofinganga ndenge olingi nga mpe nakopesa opportunité te oprépare bafete ya bana na yo na mokongo na ngai nakotikala kokangisa motu te ata ofinginga na tongo ti na pokwa na korepondre te na kokangisa yo pe te tokani malamu nayebi kaka soki nazwi mikro
bino nyonso mwana na mwana pendana wana zana biloko akoloba bango bayebi bien ke mokonzi ya mboka aza maboko pembe ayiba eloko te aboma yokani malamu tozolanda malembe pona bapesa biso signal mokonzi ya mboka aloba tokani tozozongisa micro kaka na bandeko na biso ya Progrès surtout bakomesana Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.